balobi veut dire eza ibenge de la presse congolaise oboyo sali mokili na yo ye yo pena balobi lelo eza koyinda oboyo sali mokili no nazo bandela parce que bomekaki balobi benga za toujours ibenge bomona pena que non na intact donc à danger ou yo lobate vena ngasa clair veut to solo la ki kitoko donc santé za normal grand porte César nga di santé za normal balobi lelo eza likambo ya buka kwikila buka mona peleve likambo ngonde lelo balobi mali ezolala RDC nga na yebite batu ba pesa pronostic na bango nga na yebite so to gagner combien pona nga na pesi bango to gagner ka 1-0 bon na yebite ba congolais bazawa ba congolais ba roloba soki to ko gagner combien lelo balobi ibenge de la presse congolaise gradi muya mambo za ko beba lelo pena veut dire to pusana to so moi ba intervient général Kelly to so ta moi ba interview venanga dorser balobi eza système interview oza ibenge de la presse congolaise ve match ngonde bomo na tension oza ndengeni tension za malamu est-ce to gagner to kolala ve ponga na mona mambo comme mystique match eza ya 2-0 eza si ya sir balobi mali ezo beta mais na biso te abetaka bien na bango na biso baza na débit bino mo bozolanda bana poto balobi debi Herman azona balobi debi lelo mali ezolala ba congolais donc babi qui ne bouger mabe ba congolais tout baza fâché babi lelo faut ba beta mali pena ba masala nga ba décorer pe bilongi bozo ta ba bilongi wana bomona pena ba bilongi wana ndenge komida ba congolais sengo ko sakala tena ba mama ba koti makamwango to pusana to ba sengo ba congolais ndenge nini vena nga balobi lelo pena masolo za ko beba yo lobi ndenge nini. Bon, ils ont confirmé que RDC Lelo a remporté trophée Oyo. Mais on y a que Mali est bêta. Mali a bêta ou pas, tous a trophée Oyo. Non, bino bomo na Mali le rôle à Bassi na bino. Bassi na biso teza makambu ya sport. Eza loisir, mais na kati ya loisir, toza toujours na un vainqueur. Et vainqueur ya Lelo eza RDC. C'est na lobby hein. Total ba fanatique ya mboka te. Total pena réellement Mali ndenge betaki na biso ndenge to betaki. Yo lobani papa Maroc a beti bale makasi koleka Mali maza libanda eza na bato balobaki pays organisateur Rwanda toche libanda mikolo RDC a osama sekte to opération Fimbu to beti ba 3 to beti ba 4 to beti ba score ya makasi donc Mali azobangisa biso te e bongo bino pe ba congolais bo kotsali kama Marie Misambu na match eza nini Marie Misambu soki to koti makamune parce que za congolaise akoko kota pe parce que za congolaise tozo regretter parce qu'accueilli avant le temps fallait azala à mon victoire, il y a RDC, les Londres ont remporté trophée à Chang. Gitoko, balobi benge de la presse congolaise, talaka ndenge, habillement ngozo pesa mela, talaba congolais petit nanga yo baby si elongi boendenge ni. Baby si elongi bona si to gagner. Yo za si ko gagner. Congo lelo donc bola Somali. Bola Somali lelo. Yango baby si elo. Est-ce que loko ekolongo? Elongwa. Ochako combien? 500. Gapo acha bo 500. Grand porte César nga donc Congo za tombé. Balobi un héros dans l'ombre balobi wana héros dans l'ombre mutamulai veut dire ya lengonzo alengonzo pa lobi apesi la masolo ngo ndenge ezoleka masolo ngo ezoleka ndeni alengonzo lelo kindingu wa talaka oyebi ke ngana zolo beloko Mali pe côté na yepa zolo bageno masolo eza wo bino pe masolo eza wo est-ce que Mali a mwasi na bino tozo mona ba kutu te match déjà tozo coupe eza ngo déjà o eza ngara ba formalité ratalaka ba formalité ba toi mon rara mais coupe ça déjà na parler mais oyebi ke total tozala ba fanatisme te total vraiment ndenge Mali betaki na RDC ndé betaki est-ce que boza si vraiment que RDC ola Mali toza trop si kolega kutu si to éviter ce to rôle bani kolega si toza trop si coupe zo ya awa pour essayer qui déjà et voilà ce que alengonzo to kende to zonga yo pe balobi okimi RD Congo bana bandeko no msu ya RD Congo balobi alengonzo akimi bango azo filmer sous des mamongo za ndengeni te jamais okima RD Congo toza ta RD Congo ya on est salut so toza bo to okima jamais tara César ngadi très fort Cléboa toujours tozali to okima te ba o bakendana et si mate yango bakenda po si mate za pe ba place na bango te kaka ndenge tolobi Congo tombé RDC tombé Kinshasa tombé Lubumbashi partout dans le monde na ba diaspora nyonso boza libanda mboka tombé tozo continuer toujours ba interview oncle toyebise tozo ata mwa liloba yo lobini mpo na mboka na ngai na lobi ke Congo démocratique ezali eloko makasi coupe ko yawa
coupe ekoya parce que déjà ndeko ya ndimosi aloba na émission na yeke soki bazala na bango conscient bazwa déjà coupe eza déjà na Kinshasa bami pesela déjà avant tobetama avant quart de finale alobaki déjà coupe ya déjà kovanda wa après dimanche eza la formalité moko boye lelo eza formalité na ebike tokobeta na biso bango 2-0 kaka toganye na biso match bino moko bozoka bakongole nde bazoloba ingénieur kelinga na otika te alobi na bana basi bakoti masolo yango donc masolo eza ya kobeba mama yo mwana mwasi yo ekoluka nini na makambo ya match bon nakoloba oyo eza mabele na biso so donc bien kaka mpo batiango mosika so batiaki yango awa nayebi te mosu RDC ngai divisame par 4 mpo donc nayebi ke toganye na biso kaka elo ni ezolakisaki toganye biso basi tokoti makambo omwene litama nanga babi bino basi boyaka na libabe papa wana osala mabe biso nyonso toba na mboka na basi na mibali biso nyonso tolingi match na micho tokoganye na biso tokoganye soka 2-0 oui to assure batuna gana babiloko azwaki eyaki babiloko ya niveau na ete mazwaki yango déjà wana ezalaki ya mois de la femme oyo sikoyo eza ya mois ya Saint-Valentin bon balobi le 14 février anniversaire ya Grady Mouya nazopesa déjà bachance na ibenge waza ndoi na ngai ibenge asala deya masolo ya kitoko po to fêter bien le 14 février na badani bokombe le 14 février masolo eza wo mwana mboka boni kitoko ndeko na ngai oyebi basacrifice oyo abebisa elongi boye somo te esengi nde boye eza elembo ya mboka na biso esengi nde boye so nde obebisa elongi boye masolo yango ekende ngeni te masolo pene ezokende kitoko etake biso bana Congo ezake finale eza lelo il faut coupe eya na mboka oyo ya RDC nyonso eza na pse tobongisa ngo kitoko pepele nzela ya fungwama pena nde tobeta bango pena nde debord ese ebetele o RDC ezobeta na o Mali ezobeta yo moko ozobanga te elobi eloko moko te ndeko na ngai libota yanga famille na ngai elobi eloko moko te nyonso ekoya tokonia ata okompa nyonso oyo ekoya oyo ekipi nyonso ekoya tokonia ata soso topoli na nde obebisi elongi boye kosuka nde ça va eya problème te ya ekolo na ngai okomprendre ya ekolo na ngai ya sela na obatela ekolo na ngai bon liloba no ya suka olobi tokoganye to tokopola tokoganye tokopola te tokoganye pena nde ya solo nde confiance eza pas joueur nini confiance na ngai eza mpona bajoueur nyonso baya kobeta na terrain ya RDC alors liloba moko mpona ibenge te ibenge batika ye pena asuna eloko aloba te batika ye mboka boni calme papa na ngai masolo yango ezokende ndenge masolo yango eza kitoko donc toa déjà prêt toa sire na victoire na biso toza déjà kitoko ese yo ozondimaka RDC osala mwa baexploit toza déjà correct donc confiance no eza bajoueur confiance na ngai parce que bajoueur to batie wana donc seke sire ezali ye moko coach ndenge atie bajoueur wana normal liloba moko mpona ibenge bon liloba moko coach ayeba kaka oyo ya finale mingi aloba ya te oyo ya finale ye moko ayebi ke te il faut atia bajoueur oyo mpo tosali ntanza wana toya nango esa ya biso toya nango okomprendre ye moko coach ayebi ok merci beaucoup ingénieur topusana mwa moke ndeko boni malamu ndeko na ngai masolo ezokende ndenge masolo eza nango bien tosepela victoire na biso nde tozwa coupe oyo yango omoni tofete déjà babiere mpe yango oyebi ke Mali alobi ye baza mwasi na bino te quand même akoka te eloko eza te lelo nde tozwa linzanza na biso tolobaka mpona bakongolais te totala match oyo Mali ebeti na o RDC ezobeta eloko nini okoloba Mali akoka te aza mwana deva biso tokobeta ye aza eloko te Mali biso toza RDC équipe ya makasi Mali aza eloko te deva biso tokobeta ye kitoko mwa liloba mpona ibenge ibenge aza meilleur coach oyo déjà confirmé na Congo oyo ti na Afrique topesi ye chance azwila biso linzanza yela biso na mboka maloba na yango yango wana ndeko nanga boni oui malamu masolo eza ndenge nini masolo eyebani déjà donc biso toza déjà ba champion du monde d'Afrique plutôt donc score eza ya 2-0 mwa liloba ibenge non ibenge félicitations quand même ce n'est pas facile aza mutu oyo apesi quand même modernité na kati ya RDC asali quand même innovation ablo ya kala o peut-être on mona te quand même ibenge asali yango quand même félicitations total asiko dans les jours à venir comment est-ce que l'équipe est confiance na yo na ba joueur nini na terrain bon normalement j'ai betama donc moyen kozala vraiment confiance à tes mains total grande makambo esalemo ok c'est bon merci c'est bon
ndeko boni malamu ndeko na ngai lelo balobi eza lisolo ya buka kwikila buka mona peleve masolo yango ezokende ndenge nini masolo ezokende kitoko talaka nde tofandi na ambiance yango place toali seke kitoko ezali balobi ekomi systeme ya fimbu bino bolingi bobeta mali fimbu eske bokokoka azozwa fimbu kaka depuis tobandaki depuis tobandaki eloko alobi eza te mais liloba na yo nini na ibenge oyo azosala mosala kitoko mpo na mboka Congo wana aza meilleur coach lelo nde bondimi ibenge parce que akomisi bino na niveau soki ezalaki boye te mais bozofinga ye depuis abanda tondimaka ye kaka meilleur coach mbote président mbote balobi yo président bachauffeur alors lelo baliopa bazobeta baliloba nini okozala nango mpo na équipe nationale bon nga chance ezaka topesi kaka équipe nationale chance togade tozoya nzanzana awa mais yo moko confiance ezake ibenga osala mosala kitoko asali da mosala na ya kitoko. Ok, merci beaucoup. Balobi yo za jogo okoloba nini mpona bandeko no baobeta bale mkola lelo. Lelo ezaka victoire, lelo ez événement moko boye ezoleka na mboka na biso parce que 2016 année moko ya événement. Oyo eza premier événement eleka na mboka na biso donc eloko obanga ya nango te tobeta bango 2-0. Etanke jogo tango ozomona ibenge makambo azosala na baclassement banini est-ce que oza confiance ke eloko abien koleka? Te nana confiance na ye. Est-ce que botala match ya Rwanda bien te? Match à Rwanda, on avait beau bien au moment que Benga Salega changement la prolongation. Ce qu'on a match, bozoye mbasoki bo gagner, bozoye mbakoma Marie Misamu asali na mambaba. Marie Misamu azane lorote, po bibembeza belo ekufaki jour anezaka ye morote. Donc ba oba bon baza ba ignorant. Po so totali que 2000 na les 16 ans, bibembeza ke belé. On comprend, ezaka ye morote, ba sala ngo yo moro yebi ba ignorant. Marie Misamu beta balete aza innocente na makambo yango donc baobalo babongo etali bango ok merci beaucoup Jogo mboka boni kimia ezali tokuti yo fandi ape na se sacrifie yo fanda boye mpona nini se sacrifie esengo ezali parce que coupe eza ya biso oyebi ke Mali aza na kanda mabe alobi ye mpa otika masolo te te biso makambo wana etali biso te biso toyende kozwa victoire na biso oza sire ke ibenga osala mosala malamu libenga aza grand coach azala ma capacité nyonso confiance na yo eza na bajoueur ni na terrain bango nyonso tu bango nyonso mosala kitoko na terrain donc tona confiance na bango nyonso babi gol epa azobangisa oui mata mpe azobangisa parce que asali baexploit en tout cas confiance ezali merci beaucoup.